Mutu musu pe azo ba distance na parce que ça yoka de otongai. Coucou, bienvenue sur notre chaîne La Grande Découverte TV. Pour s'abonner, pour liker, pour partager. 2024, oyo, eza koyinda, makambo ekoya sekoya. Voilà, affaire Jaël Show na Koffi Olomide bandeko na ngai. Toutaki koyoka, oyo toyokaki nanu pe esili te Jaël Show akobakisa se kobakisa. Mais na ebandeli ya video na biso oyo boyoki déjà extrait wana bokoyoka mongongo ya Mama Rifa. Mama Rifa apparemment kopesa conseil epai ya Koffi Olomide, mais à part ça akopesa pe na bandeko presque nyonso en général. Pourquoi? Parce que toutaki koyoka Jaël Show abimisaki oyo asengeli kobimisa concernant ya artiste na biso papa na biso Koffi Olomide ndenge atongaka mama si ndenge atongaka bakamarade na ye ndenge alobaka mais Jaël Show pe alobaki kaka mpona Koffi te bandeko na ngai alobaki pe mpona Mama Rifa pe atongaka bato Jaël Show alobaki mpona Mama Rifa pe atongaka bato mais est-ce que Jaël Show alobaki ya solo to ya lokuta wana biso en tout cas toyebi te parce que ye nde moto abandaki kofréquente bango biso tobandaki kofréquente bango te mais tellement eza actualité eye na média en tout cas biso mpe toza wana kaka tozwaka kaka oyo tomoni tokoki kolobela tolobeli voilà baaudio eza awa na kotiela bino baaudio nyonso boyoka Mama Rifa ndenge aopesa conseil concernant ya kotonga parce que toyebi basemeki surtout basemeki soki bavandi na babelle-sœur na bango minoko evandaka kimia te bandeko na ngai ezalaka kaka tututututututu voire même bamama bokilo mingi mpe bavandisaka minoko te bandeko na ngai or faut koapprendre kokangaka monoko ndenge moko mpe mibali mingi soki aza na mwasi oyo abandi kotonga mwasi wana mosusu soki aza na likangu oyo abandi kotonga mwasi na ye ya ndako bandeko na nga or nayebaka te pourkui basala yango ezalaka mpona kogarde confiance ya basi wana to ndenge nini surtout soki baza na batemps oyo ya baintimité okomonake mibali mosusu bakomaka bilobela mwasi na oyo ya ndako oyo alambelaka yo biloko ya kolia oyo atiaka oyo alaise peut-être oyo asalelako makambo oyo mosusu mwasi alibanda kosala te mais yo koparvenir kovanda kotonga na ye kotonga mama ya bana na yo kotonga mwasi na yo mibali botika kisongisongi quelque part makambo tolobela Jaël Show azosala eza mabe oui eza malamu te mais quelque part eza pe po eteya bino mibali bandeko na nga eteya pe biso basi parce que eza pe na basi mosusu bandeko akovanda na mobali to likangu boye munoko chuchuchuchu akozwa makambo nyonso na ya bakamarade na ya ye moko ye na ya famille na ye nyonso asali nini aye kopwata liboso ya mobali akopwata pa mobali apwati pa mobali jour bakoswana bandeko na nga mobali asali nini mobali nyonso oyo mwasi apwatelaki ye akomi kobimisela ye yo kutu na famille na yo ekendaki ezongaki yo kutu yango wana boya bata pasi yango wana bandeko na yo bandumba yango wana ekendaki ezongaki papa na bino mama na bino osalaki erreur ndenge ozwaki masolo ya famille na yo nyonso a 100% obeteli mobali babetelaki masolo ya 100% ya famille na yo te bandeko na nga jour problème ekeya ye moto ya liboso ya kofingo surtout la plupart ya mibali ya mabe mibali oyo baza bizali mabe mosala na bango yango wana la famille mobali oyo aza makambo mabe mosala na ye yango wana obeteli lisolo ntango ekeyinda mwa incompréhension ekoya abandi kaka kofinga o sur lisolo oyo obetelaki ye yango bandeko fo to apprendre kokangaka minoko na biso to apprendre ya kokangaka minoko beta baloisir beta masolo na yo na mobali na yo oyo etali bino mibali makambo etali ya na oleki na yo mama na yo famille na yo kuna basalaki boye bazongisaki boye tala lisolo nini okobeta mobali yeba lisolo nini okobetela likangu na yo
tiko tala lelo Jael ndenge ayeko dévoiler nde babombe oyo nde babombe tolanda no mama Rifa conseil oyo azi kopesa bongo toya kozonga après tocontinue bandeko na ngai mutu mosusu mpe azwa badistance nao parce que asa yoka nde otonga ye eloko mosusu ezala bon avec preuve mutu mosusu oyeba te yo soki okenda kotonga mutu quelque part sikoyo mutu wana aane mutu atunaka bato te ta mosusu atunane yo te mais voilà la famille bouti koyoka mama Rifa ndenge alobi eza na mutu mosusu ayoka ndenge otonga ye me avanda na ye kani aloba na ye pe te akanga na ye ka motema abi te na oloba na nga te ayena vana na nga kania me afrimela oka na kwen na ye yango moni mingi bakoma kosala bato mabe mpo anini aza na haine moko avers moninga atonga ye akangi nango kanda me nga na obeta sete mingi pa biso basi pa mibali na biso basi toyebaka eloko nini kobimisa eloko nini okoloba pa mobali fo koyeba yango bandeko na nga mingi baozala bavictime mingi mabale ezokufa bango mpona nini abetela mobali masolo na bango nyonso mobali atala fami yango na elinga nde boye boye asali nini akomi na ye nko na ndako bandeko na nga akomosala mwasi nko ya nko ti asali nini ake kolinga mwasi mosusu libanda mpo nini otandela ye deja nyonso ya bino yango la famille fo kozalaka mayele mibali botika bilobaloba situ soki batandeli yo nyonso wana yo wana okomi kotonga mama si wana ovandisi na ndako me otonga ye bandeko mama si bandeko ne baoya baotala tv oyo bato apasi ta niveau belle famille na oyo bakoya boye baoliaka famille ya mwasi ope lokoso kuna ovandi na mbanda na likango bandi kobetela likango makambo nyonso wana ke famille ya mwasi na nga lokoso soki baye naninga kutu baya na ndako te nga soki baye nga na bimi na nga mpo baya na lokoso ondire yo famille no eza na lokoso te mibali bosala bongo te surtout mwasi olingi mpo ani osala bongo ata olingi ye te faut apprendre ya kokangaka minoko na bino mibali mobali azalaka bilobaloba te ndenge moko mpe mwasi zala biliali ya mezala kozala bilobaloba te bilobaloba ekosopa yo botala siko lelo ya mambo ya soni si réellement tolobi te ke oyo Jael Show azoloba eza ya solo mais imaginez-vous ke eza ya solo eza mambo ya soni la famille eza suka na soni vraiment faut vraiment bamibali bochanger botika bilobaloba ozwi mwa likango moko ya sika yo wana obandi kobetele masolo nyonso ya ndako na yo eyebani pete likango yango ozwi bokovanda bokobalanaka to ndenge nini me obandi obetele lisolo ya mama ya bana na yo lisolo ya famille ya mama ya bana na yo masolo nyonso bandi kotandela ye bandeko mpona nini après asala nini ntango obeta bon faut s'attendre que ye mpe ntango obetele ye mpe oke kobeta ye mpe ntango obetele ye mpe oke kobeta ti esala nini epanzani lobilobi boboyani makambo ekomobima encore mpe congolais makambo nyonso okoma oya na oka na réseaux sociaux siko botala niveau na miniti oyo wi Jael azofinga bato nyonso baosepelane te me nani aosambwa na miniti oyo bandeko na nga nani aosambwa ndenge mo babelle famille babelle sœur soi-disant oyo yokaka semeki ntiekwa semeki bayeli yo likango oyo oaccepte ye yo wana ozwi makambo nyonso biso koyo tolingana na biso ye te obosani ba $50 ba $100 oyo bando okabele te oya bando okabelo me komika biso kutolingana na biso te mwasi wana azalaka sali te ekendaki ezongaki yo ntango omona ye mwasi ya ndeko no azalaka sali te mpo ani okoya opesi conseil te entre ta bino nyonso basi ntango omoni ayeba opokola mafuta te yo oyebi mpo ani oya koyebisa ye te fo kaka oya oke kotonga ye pa likango epi ndeko na oyo ya mobali bandeko oyebi oyo balobaka tout se paye ici bas ya tout se paye ici bas
yo oza ndeko ya ndeko ya mobali. Donc okoma na yo mpenza ko moyambi basi nyonso bakoyela yo yoka yes yo wana osoli na bango basi nyonso me yo ozobosana ke yo mpo oza na bana yo mpo oza mwasi libala mpe kosimba te mosusu mpe koya yo sikoyo basali yo bongo bibelobi oyo odingi basala te kosala moninga te ntango sikoyo yo ozosala bongo soki sikoyo baninga kuna yo mpe basali yo bongo yebisanga osepela nango mpo na nini tozalaka bongo biso basemeki na babokilo mosusu mpe ndenge moko yo okabelaki $20 ntango mosusu aoya akomokabele $100 yo komi mutu mabe oyo wana akomokabele $100 nde mutu malamu bandeko fo tochange makambo ekomeli kofi oyo eteya mpe bandeko ebele ezala ya solo ulukuta antuka eteya bato ebele wi mama Rifa toyoki oyo mama Rifa alobi mpe mosusu bandeko mosusu bayoki te bozala na tiela bino susu mutu mosusu mpe azwa badistance na yo parce que asa yoka nde otonga ye eloko mosusu ezala bongo mutu mosusu oyeba te yo soki na otonga mutu quelque part sikoyo mutu wana aane mutu atunaka bato te ntango mosusu atunane yo te me ayoka likambo oyo ya boyoki oyo ye alobi me parmi bato wana ye moko mpe aza na kati parce que ntango Jael alobi oui ye moko aza na kati soki toki na kote alia ntango alia azalaki na ndako mama Rifa bandaki kosepela na lia belle-sœur me azosepela na lia entre temps basi mosusu basindi bajael badanseuse mosusu bakopera bien na mama Rifa epuis ayebi ke baana mpe basi ya grand frère bota niveau sikoyo tozwa kaka na miniti oyo soki boke na page ya mama Rifa foto ya Didiston ezalaka su te mpo anini parceke Didiston akotela ye mama na ye na miniti oyo foto ya minu eza wana eke ezongi bandeko eza mpo anini mpo kote oyo na Didiston ezosimba te Didiston akotela mama na ye eye na ye mpe ezosimba te abi voila fo natya sikoyo minu batata mwasi fo osangisa bana na ona bana ndeko na okesa so baproblème neti baproblème Didiston na mwana selon nga mama Rifa akoki kokota na je ya Didiston te kesa so Didiston asilikeli papa na bango aza mwana fale toujours ayeba ndenge akosangisa koluka koswana Didiston me te ekomi lokwa rando mama na mwana bakobunda biloko mosusu eza biloko ya soni donc c'est ça yango naye kaka kobeta sete ezala mwasi to mobali toyeba ndenge kokangaka minoko na biso tokeba na bilobaloba basentima mosusu ekomisa biso bilobaloba te bitongatonga te eza na motu mosusu mpoka otonga ye yango na mokili sepela na motu aya oyebiso verité me nga na kamwa bato mosusu oye osololi na ye akangeli okanda mpo anini oyebisi ye verité nga mpo na nga de préférence motu alobaka na nga verité ke motu atongaka nga na nsima loba na nga verité ke otonga nga mpo ntango otonga nga wana eza oko ozoboma nga na nsima mokongo me ntango oloba na nga verité ntango na ovanda ata na miniti wana na sepeli te me ntango na ovanda conscience esala te ndeko ye pena ndeko voila ekendaka bongo basi mibali botika bilobaloba botika bitongatonga oza na likambo loba mbala moko eleki asepeli wi asepeli te toleki nzela l'essentiel yo olobi oyo eza verité basentima mokili basentima banzoto etindaka biso na bilobaloba te etindaka biso na bilobaloba te botala lelo kofi bien sûr la fille azofinga me azobima ridicule toujours mpo na nini mobali mobimba ntango oza na mwasi oyo bilobaloba okepa mwasi oyo eza malamu te bandeko na nga toyeba eloko nini tooloba mwasi wana ozofinga makolo makasi mwasi wana ozofinga sali te so omoni mwasi no aza sali te lakisa ye me no otonga ye
Donc voilà la famille, c'était juste ça. Moi analyse na yaki ko sala concernant biloba loba yango wana wazana mato ya koyoka ayoki ya ko salela saleli. Voilà, abonnez-vous, likez, partagez et voilà bandeko toko ya lisusu mbala sima. Bisous, bye bye.